Merci mingi pour la délivrance au Bosaï la famille nanga. Lelo nga nazali liboso na bino. Na seng bino pe pardon mingi na ma ba défaut na sala. Mais na zongeli parole de Dieu avec force, efficacité. Personne en offrande. Si tu sens de la haine là où tu es, car à toi, quand j'étais parti prier, est-ce qu'on était avec toi? Ça c'est un chapeau qu'on est en train de me porter. Est-ce que toi on a déjà fabriqué une couronne d'argent comme ça? Pour la vidéo à l'obéni. C'est une offrande. C'est une offrande. C'est une offrande d'action de grâce. C'est une offrande. Ouais, c'est-à-dire. Toi, Bayokana qui fallait ça la bon. Bayokana ndengani. Ça spectacle. Spectacle ni. Il y a bon $100. Nkolo boye nengoza boye yo chic. Na luzo papa wana télé vidéo. Quand yo nengoza boye nkolo boye chic. Moi je peux venir na émission que chic tout ça là na yo spectacle mon to s'appelle Sabatio Kabela Rambo pour moi besoin que c'est là après. Quel spectacle. Quand on a quelqu'un qui dans l'hôpital aux raté. Hein? Est-ce que Moutare ko fuka la pasteur na place Nzambe? Tout le monde a fukami a pangusi sapato ya pasteur Walesa. Est-ce que c'est normal? Tu vois, tout serviteur de Dieu, il a traité une alliance avec Dieu. Il a une mission que Dieu lui a confiée. Il représente Dieu. Natala Moutou, avant de pasteur Walesa. Tout le monde a posé autant de communauté. Surtout le monde caméra boye, au tchèque normal, face à face, c'est papa, fingangaï. Mais au PC caméra, PC opportunité. Audace, il y a finga, Moutou azana bokilo, Moutou aleki, bon. C'est comme si pasteur Walesa a une place en Zambé. Et ça va plus que Batbamon a raillé. Walesa la place atika le coup mon Zambé. Est-ce que quelque part au Monategé a pour ça la mabé? Mais comme Misaka Makamunza Masala na pasteur Walesa, c'est ce qui fait que son nom soit aussi grand. Lorsque Dieu fait de toi un grand nom, c'est pas un péché. Pourquoi passer Walesa pour Yama Batu c'est difficile? Topé pasteur Walesa azo Batu Mususu na Simanaye. C'est comme ça c'est égoïste aling Batu Mususu. Est-ce que pasteur Walesa na Simanaye azana ba diacrété azana bananité oyo ba ko Yama Batu na absence naye. Ayamara beaucoup plus le mercredi matin. Mercredi tous à la culte de 7h à 10h30. Après culte, il est dans son bureau jusqu'à 14h. Il donne le temps à Batu. Wana yamara Batu bazana rendez-vous té. Ayambi Batu ro yamba yoti. Mais un moment nzo to ko lemba. So ya lembi ya bimi akei. So yo okozalo yaki pe banda tongo ti 14h ayambi yoté. Mais yé pe lembi. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un peu de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, il y a même une différence dans le parce que le bureau en réseau par contre, il faut détenir ce il va pas moucher non c'est le oui. Il pas lui surtout de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749.
Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Boza ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na ba oyo bandima kota la biso awa na chez Biso Télévision. Chik mukadi azongi botuna mwa mingi okenda wapi ngayo na ye. Bandeko balandi. Je profite de cette occasion pour dire un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ Nazareth parce que c'est lui le sponsor de notre émission Police de Star et puis notre chaîne chez Biso Télévision. On est tout le bas à la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi pe na mama Emily cette mainga Mosin Zambé yandima ko sponsoriser chaîne Oyo pe ko lesa ba orphelin. Merci mingi na orphelinat osali ba orphelin ba sepeli mama. Nzambe ya pambola yo. Merci mingi Nalidi Moukadi, ma femme. Merci à mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Merci na ba oyo pe ba consommer biso na niveau ya ba province. Mbujimai, Gemene, Katakokombe, Kayemba, Kikwiti, Bakongo. Merci mingi na ba peine na bino na mona kayango. Nzambe ya pambola bino. Merci pe na ba oyo pe balingaka biso te biso to lela bino makasi. Pour bo consommer biso malgré ko finga mais bolingaka biso na sa ya mutema. Bandeko ba bolingo lelo to elini to ina problème moko pasteur Walesa. To kaka pasteur Walesa. Pasteur Walesa. Makambo ekoleka na église na ye makambo somo eleki kuna est-ce que pasteur Walesa sembela nzambe ya solo to koyeba on émission lelo. Makambo ekoleka na église ya pasteur Walesa est-ce que ça ba aventure to makambo solo. To mona ki biso ban solo l'autre fois moko ya ba joueuse ayi ko sala témoignage nenge mort azimse ba kisi. Tout le monde a kippé l'autre fois. Moi, quand il y a Bassi, il témoigner toujours dans chez Biso Télévision que les Sarabimba, les bannières, excusez pour la terre, Bandeko Balandi, yé boyna boy. Qui Congo, tout les mis vraiment dans Makabilo, Makambo, les gars, Mboko yo, Bana Nzambe, tous à Mayele. Kasi le lopé, to yoki ke, passer Walesa à la Moussie Bembe. Koka moi, tout le monde a kippé sur l'autre fois, passer à Moko, il y a Afrique du Sud, à la Moussie Bembe. Est-ce que Bemana Koufaki? Est-ce que tu as un malili pour le ballon la michopo mais à passer à aller c'est ça le lengeni na ko senga na bino vous allez scotcher l'émission les lopo beaucoup découvrir somme sur qui passer à aller ça cause rabato papa na pêche au bot. Merci Chic. Émission introduction qui tourne au bandi maintenant somme. Oh na salle. Voilà, bonjour à tous qui nous regardent. Ouais, c'est bon. Babi au Sam la raté hein quand même sur le Sam Casto ça tout côté la musique de l'émission. Pourquoi il faut ils à la lobby? Pour tout ça, il est comme simple et normal. Pourquoi il ne faut pas le voir pour tout ça? Bon, tout ça. C'est un devoir pour toi, enfant de Dieu. Okay. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette opportunité. Je bénis tous ces moments qu'on va passer ensemble avec ton enfant. Sois notre Dieu en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Lelo na yambi olisusu. Tu es yo za nani penia wa passer wa lisa. Ozaka Sankara, ozaka chargé de communication. Votre baraté, Moussa nous a ni penia passer wa lisa. Non s'il vous plaît, OK malembe. Na OK malembe. Ça c'est bien go. Pendant na mona muntu yo mo wana fan numéro 00 ya passer wa lisa. Oza nani penia ya passer wa lisa. Lelo batu ba kolanda yo ba yeba soko za nani. Merci. Oza na nani? Dans l'attaché de presse ya pasteur Walesa. Ah bon? Ah oui. Mais quand on a évité, puisque mon agara, on sabe émission, on défend des pasteurs Walesa, bon abon. Bane ba bolingo, mo tout na bino na toni hein. Ouais, ngati lo défendre pasteur Walesa te même une fois. Bon sani. Te. Voilà que ça battra mamza masala na pasteur Walesa. Donc ce que yona sanga de compta différence des années. Na évité. Ah d'accord. Pour sanga pe ça bilo balo baya ya wira. Bilo balo. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez juste moi pour se gamouker, hein, bonne émission. Voilà, Motolanzambe. On a bien Motolanzambe parce que rappelez Motolanzambe. Tout le monde, l'autre fois, une dame venir ici témoigner que Azaki joueuse, elle a aussi ma bakisi, bon aboui. Tout le monde a payé, bah te belé, bah y a pas pasteur ou aller ça, bah tika bakisi na bango, mais ti les lots va continuer à quand la bakisi wana. Est-ce que toi bah tu vas les caras na TV? Bah témoigner que pasteur Walesa nzamba pasteur Walesa tiki singa boy même après bah yomona batu wana bazoi na makabon quelque part c'est que baby sa réputation ya pasteur Walesa te. Merci au moins te bande émission. Ah te bande émission. Au moins te bande émission. Merci au moins ni kolinga kisi
na kolinga nzambe eza presque une chose la même chose mais mutu na mutu aza na nzela azopona eza mutu mutu vi na ye ya kisi alingi kisi bato mutu bazala kisi elingi eboma ye obi elingi compliqué ye aye mbango abi analuka mosala nzambe asambelelanga nazala bien soki basambeleli akomi bien du coup bamona neti ke nzambe apesa nzambe po kisi nde ekosa bato bongo bakopesa carte ne bato basala babeta baporte-monnaie magique Satan kopesa bambongo moko ya vrac Satan kopesa mbongo le même jour Satan pe ko ya pe ko zoyo le même jour bien bande olia obana bande obibisolo mutala bato wana baza un esprit nini soki kisi elingi bebe elingi compliqué vie aye na ngombango epa mosala nzambe so basameleli akomi bien du coup nzambe apesa pe mbongo le même jour non. Le chemin de la croix est un processus. Il faut qu'on dise à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'on vende dans ma collaboration d'Anzambe. Tangi sayo le banzambe. On dit mais on y est banan mouton on dit meli. On y est ba principe naie. Et après au bandesko au koka ko banda ko senga ye o yozana ngoposa pour ya sale la yo. Au zo baptême au botama au comme nouvelle créature. Du coup comme moi Nzambe. Parce que bato so bazalaka bato lokoso nde ayena kisi basambeleli après vandi mpiake bandi obeta ye akokita bia mamanza mezo umela zongeli kisi il y a des personnes oyo kisi est compliqué bango ebumela bango bandeko o ba yebi mabe ya kisi ba ya ba pesa ngo pa basala nzambe batumba ba kisi basala bango délivrance ba koma bien libela tilelo ouais mais comment on a le lengi pasteur Wale sa mémoire itonga na ye. C'est comme si pasteur Walesa alinga rejoindre place en Zambé. Et ça va plus que Batbamon Araye Walesa la place atika le coup mon Zambé. Est-ce que quelque part au Monatege a ko salamabe. Il y a mon pasteur Walesa lo barango. So ta retour lo bal kambo témoignage à ser wana azala joueuse. À la tête photo pasteur Walesa pasteur alongo la photo de bosso bat une église. Alors ici pas Walesa ici c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire bat bango moko nde ba salaka bakomisaka pasteur Walesa ndenge mona Jésus te mais bakomisaka makamunza masala na pasteur Walesa, c'est ce qui fait que son nom soit aussi grand. Lorsque Dieu fait de toi un grand nom, c'est pas un péché. Mais c'est comparé avec Dieu, c'est impossible. Walesa yemoko lubaka chaque fois jour on aika bundu Walesa na hotelema na banda ko lubana bino ke na komi peneti Jésus bien na komi boye jour wana des jours nzamba robumanga. C'est-à-dire c'est un serviteur de Dieu, Dieu l'utilise seulement. Il y a un instrument où on a utilisé. Les gens ont utilisé avant il y a tout ça c'est-à-dire Nzamba yebi à chaque époque, à chaque saison, à chaque génération. Dieu s'est choisi lui-même une personne. Nzamba ponaramutu. Et c'est pour une durée parce que c'est Dieu qui est éternel. Puis surtout pas passager parce que ça passera un jour. A kolega un jour. Nzamba ko telemisa mutu tout ça ko pesa ye, a ko traiter une alliance neti ndenga traiter on a pasteur Walesa lelo. Ouais. Pasteur Walesa ne peut pas se comparer à Dieu, c'est un instrument que Dieu utilise. Tout le monde est là, pasteur Walesa, bat benga partout dans le monde. Mais il y a un petit souci, bat benga moi mikolo yo. Pourquoi pasteur Walesa ko yamba batu c'est difficile. Au comment on a ceux qui plus de 200 personnes barozela pasteur Walesa parce que une fois on a peine à genara kuna. Pour pasteur Walesa ya mabiso mais il y a problème. Comme quoi kala non pas exemple. On se réfère on a passé. Non mais likamona osolo bato. Na suis pas peine expliquer pourquoi ça mais na zo comme na mutuna. Voilà. Si ko poni beaucoup s'organiser te na koyamba pasteur. Topé pasteur Walesa azo bato mususu na simanaye. C'est comme ça, c'est égoïste, à l'ingba tout mususu. Est-ce que pasteur Walesa na simanaye, azana ba diacrété, azana bananité, oh yo bari ko yamba batu na absence naye. Tu sais il faut que moko. Non, tu sais pas toi la biso. Plupart il y a batu partout dans le monde, bayaka na Congo, koluka pasteur Walesa, bayebi. Bayebi que beaucoup de gens passent que par d'autres personnes. Bayebi. Batu belé balegela na nzela batu na nzela na biso. Nandela net na poko na za batu na zo ke zo Allemagne ba singo na troza da na ke aéroport na memi bango bokomi bo loger bango place on loger après on va faire comment pour voir papa Walesa. C'est-à-dire pasteur Walesa ya marabatu facilement seulement nous il y a une fois exemple il y a beaucoup plus le mercredi matin. Mercredi tous en culte de 7h à 10h30. Après culte il est dans son bureau jusqu'à 14h. Il donne le temps à batu. Wana marana batu bazana rendez-vous te. Ayambi batu ro yamba yoti. Mais un moment on zo to ko lemba. So ya lembi abimi akei.
ce que yo okozalo yaki pe banda tongo ti 14h ya mbiote mais ye pe alembi bimi akei soki siko bato bakomonde bazala na posaka tomona pasteur wala abimaka mpe bato bamona kende azokende mpona abimaka nsima Sheikh Mukadi tamela asima te bato bamona joana mulai wana apanzaka bato auti pa jibe jo wana apanzaka bato pasteur walesa vraiment voilà tokona siko na actualité maman na actualité maman na likambo monsieur bandeko on ayebisaki bino que makambo asoma ekoloba na kati émission lelo pasteur walesa tomoni spectacle na ulingana bato bamona nano soki Denis Mosolo alakisa biso to banona image oyo ya Jo wana zai gravement malade total mo extrait kaka tu mo extrêmement moké et puis tokozonga po tout ça analyse et puis critique tolanda yango nde bomonaka ye azolata bien. C'est pourquoi vous le voyez, il aime bien s'habiller. C'est lui qui m'a acheté les chaussures que j'ai portées. C'est semblable. Qui t'a dit de porter comme ça aujourd'hui? En tant que docteur à côté. Il y a quand il s'agit de la hier na monika docteur la tindeli prise azotala ye docteur azoka moi mais comment ça et comme boyinde ni akanisi fantôme a telemi ngai na bi Zamba walesa wana chelo boko ka likolo boy donc il y a li prise na biso ya centre de réveil donc na kati ya koma nazo sentir bazo yebisa ngai tombola loboko likolo telema nazo bouger mais nazo koka te mukolo ka papa yaki ate ngai kaka pampan bino bombo yebi kaka pampan bozo comprendre hein mukolo wana na makase ye na makolo na prise wana prise de finition maki na tamboli na bimi liboso hôpital bat nyos bazoka moi ti nazongi na koti o bakanisaki batie matanga babisi bango mutu wana telemi bakei moko na moko bazonga ikutala ngate ti lelo. C'était dur à discerner. Mais ça qui passe pour Nangaï parce que ce qui papa te de. Mais yo so kufaki bala kisayo. Bola kise photo wana ya miss wana vimbi ya sa kondi wana. Bola kisaye. Ko balongola ki mususu ezaki wana na balati siye Pampers wana. Est-ce qu'il y a de l'espoir? À cet état-là, il n'y a plus d'espoir. Asuka yelike centre de réveil spirituel, Papa Walesa, Maman Angèle, Topesibino, merci mingi pour la délivrance au Bosaï la famille Nanga. Les longa nazali liboso na bino, na sengbino pe pardon mingi na ma défaut na sala, mais na zongeli parole de Dieu avec force, efficacité. Personne offrande. Si tu sens de la haine là où tu es, car à toi, quand j'étais parti prier, est-ce qu'on était avec toi? Ça c'est un chapeau qu'on est en train de me porter. Est-ce que toi on a déjà fabriqué une couronne d'argent comme ça? Tellement. Après ça, azolela net azosek. Orende kolela nyoso ngala mona net azosek. Azolela net azoseka. Nanu na mona kolela boete. Moto azolela net azoseka.
Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer comme ça. Moi, je pensais qu'il rigolait, pourtant il pleurait. Voilà, mesdames, messieurs, Botukola Bongo, Lolengi Nini, pasteur Walesa, avec Tatawana Naliwa. Tu habites des anzas, mais tu pasteur Walesa. Nasuka pe tomoni, yoka ba dollar rebelle likolo, ya mutu ya pasteur Walesa Likamuya, action de grâce to dim. Tozo mona mo ok. Papa nangai Gédéon. Tomoni mutu wana kobika. Tomoni Lolengi Nini, pasteur to non likaboyo, Lolenge pasteur Walesa akoloba, pour nabi ya za pour les na niveau ya famille wana ba komona mabete que non, Lolenge a filmé a ko traiter famille à tozo na point wana. Ya moto ke na mamni nzamba sali. Et l'obéliwana, est-ce qu'il y a une communication avec malam? Oui. Pour la famille, il y a Moutou. Non. On a des vidéos, tu vois, la biso. Quand même, ce sont des grandes personnes qui nous regardent. Papa, il est responsable de la famille. D'abord, il est. À son président, il y a l'association des promoteurs des écoles privées. Voilà. Il est promoteur des écoles, les vidéos. Ici à Kinshasa, il a quelques écoles. C'est un responsable. Les sorciers, lorsque ils ont une mission, ils ont une mission. Mais l'esprit satanique, il y a Kindogina Bango, ils ont fait ici et l'homéo à Télémaki. Pasteur Wale Salobi, famille. Lui-même le monsieur l'a dit que batebele bando kebele bando zelaka akufa po babotole bandaku na ye oyo babotola mwasi bandaku na bana na ye. Mais lorsqu'on a commis sur place mutoza na koma bazola tie ba pampers mutoza azo bouger tes azo sale lorote a samele lié bo muto kufa ki asekwi nzamba zongisi. C'est quelque chose de rendre gloire à Dieu. Oyo ki sa bandoki oyo balingaki loa na yesoni message le kika na cadre ke bandoki ba yoka soni mutu bino bolinga boboma nzamba bikisiye nzamba zomisi na bomoy. Aujourd'hui il est là responsable papa talandinga zalaki na ndinga zalelo. C'est ça le grand problème. Mais Kobela na ye maladie pas abela ki bo yisa batute na ebité avec un problème nini. Non, seulement nous ne voulons pas choquer les gens. Lui le grand problème c'est un message na batwa sala kinumba. C'est un papa bien, il est notre frère de l'église. Il est marié. Madame son épouse, Batelemene Yawana. A Kena Rolinga Mwasi Mosusu. Genre, il y a Mwasi Yamaka Awalesa Batubanye. Papa Oya participé à Bablo Baliesa. Ok. Alinga Mwasi Mosusu Libana, Mwasi Wana, Abungisa Nzela Ndakunaye. Talaka mo responsable, nous avons des moyens, nous avons des mbongo. Mais, même pasteur avant dit ça à lobby, monsieur, yo okomi na mwasi mosusu, okomi mutu likolo, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non non papa, nzamba tininga ina linga mwasi wana. Habité wa nzamba ta kotindo linga mwasi ndumba. Entre le travail de Dieu, pour un partenaire d'église, entre mosala nzamba osalaka, na mwasi wana zo pona nini? Tala mutu akomi na niveau liboso pasteur na répondre pasteur na sur na poni mwasi ya. Aza responsable pasteur obete mbatate c'est-à-dire muto longo na nzela nzambe yemoko ake vendre la mwasi ala la suna ndaku na yete akomo vendre pas mwasi ndumba et mwasi wana na toba sali wana un jour azo bimaka na ndaka mwasi azo ngepa na yebo bupa kwei ba men hôpital boy et sikre 800 900 sikre ko mata mututi na niveau wana te. Or liwana yenyo sur ngwana les sorciers sont comment chic. Chez Bicho c'est une grande chaîne. Bon évangéliser, bon aider à comprendre aussi le mystère du diable. Bah toi s'intéresser quand tu na babilo ko ya aza magicien, nazalaka magicien, nazala magicien non. Bah tu vas s'intéresser na oyo moyen ni Satan kota na vie à battre pour nous détruire. Le diable a besoin d'une porte qui va s'ouvrir. Ce gars au fond une porte muka koti, ce gars koti na vie na yo ya comme mokonzi. Mais pourquoi mokonzi na vie na il faut yo moko fond la porte. Je m'adresse à une personne qui nous regarde. Ayebite ko fongole la sata porte na likambo muke. Tala papa oyo responsable alingi mwasi mosusu. Alongo na nzela nzambe parce que Dieu est contre l'impudicité. Alongo na nzela nzambe a fongoli porte. C'est pourquoi tu la vie plairait à la fin. A fongoli porte ya okelinga mwasi mosusu baliese ba biloko mabe a bungi nzela ndaku na yemoko.
liwana ye la nzela wana. Même les sorciers de sa famille bazana posa ko lia ye mais bazana moyen te. Mais ba moni ye moko fongoli porte azana minute azana sécurité anzambe te pour azo sala kindumba. Ale ba côté liwana. Tu vois? Bah tu faut ba tirer attention na ko tambola na bango pour ne pas ouvrir les portes au diable pour Satan kota avanda à trôner na vie na bino. Il faut toujours que tambola na robanga nzambe. C'est ça le seul moyen qui va faire que le diable n'ait pas accès dans nos vies. Exemple mona ina tuna mutuna. Lelo yo papa na zaki o azali wana. C'est qui est passé wale ça qui a samelié à Jules Obiko. Mais ce papa wana azo continuer na vie de prière té. Conséquence c'est aux conséquence c'est la mabe makasi pour naïe. Il doit savoir que sa protection c'est pas le pasteur Walé ça. Dans matière de protection quand naïe y a pasteur. Non, Dieu a ses principes. Ndelo na otolo banayo ne banele nzamba za ba principe na ye ceux qui zo tambola na kobanga nzambe o fongola porte te na Satan pour akota mais ceux qui yo moko zo tambola zo tambwisa vie na yo boye ce sont des portes que tu ouvres au diable pour akota ceux qui le diable a une seule mission. La mission principale du diable dans la vie des enfants de Dieu c'est la mission destructive. Le diable vient que pour détruire. La Bible le dit même. Satan regarde que Chikoza Boyeza na bonne santé, tu es patron de ton entreprise Boye, entreprise ne qui ne liboso non. Ce que diable continue la vie na yo mission liboso. Ah ni na salaka pour entreprise on est tambola makasi faut y moza la likolo to vandi na nase. So vandi nase shit bandi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas toi-même contrôler tes activités. Par là ndamunda Satan zo banda ko détruire yo. Et que ceux qui ont eu délivrance Dieu protège la personne qui marche dans la crainte de Dieu. Aux yeux de délivrance, oui, mais protéger pas de délivrance, on n'a pas protéger en haut. Place au koela qui wana, kozonga sous wana te. Oui bien na koela qui awa, comme ça na kende tout droit. Tous on a maramu Italie, $100. Est-ce que c'était important parce que Walé ça senga dim toi action de grâce. Les années dim action de grâce. Pour les années, il y a parce que Walé ça le bining pour la vidéo, la vidéo à le bining. Ayebisié. Ça a une offrande. Et ça, c'est une offrande. C'est une offrande d'action de grâce. C'est une offrande. Ouais, c'est-à-dire. Toi, Bayokana qui fallait ça la bonne. Bayokana ndengani. Ça spectacle. Spectacle ni. Il y a un bon $100. Nkolo boye, nengoza boye yo chic. Là nous papa on a télé vidéo. Quand yo nengoza boye nkolo boye chic. Moi je peux venir na émission que chic tout ça là na yo spectacle mo to s'appelle Sabatio Kabela Rambo. Pour moi on va donc c'est là après. Quel spectacle? Le pasteur, le papa, bon, là. Mais non, mais les escrocs. Non, les aventuriers, ça c'est un responsable. Il ma bezani na Kinshasa, va diminuer la puissance en Zambie parce que comme ça va manquer. C'est-à-dire une histoire vraie Nzamba sali, bato bako boya yango pour soutenir et le moko ya lokuta au moins que c'est une pièce bien montée et c'est le lokuta les bato bako tiango soutenir yango et c'est très mal. C'est pourquoi aujourd'hui bato zo diminuer puissance en Nzambe jusqu'au point ya que ceux qui Nzamba sali le kambo au moins en commentaire on bien manki ona a cop na bango et ça lokuta. Mais comment est-ce que tokondima ke oyo Nzambe nda sali? Comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, au profit du diable, pour donner l'avantage au diable, pour nous relaxer que c'est que Nzamba koyiko salate, talaba ke lukamutu lokuta ba yako sala po ba l'accéder chez Nzambe. C'est que Nzamba vanda ndimi boko c'est la raye makambuka. Bato bako c'est la Nzambe makambaza. Mais comment on a établir? Comment on est là à saluer? Moi de le problème dans la famille na. Non. Moi de le sous bitumba, bitumba la famille ba liya ina linga olia. L'enfant de Dieu lorsque tu es protégé pour les personnes qui conseillent ça makamwa na culture tant ba ndiango parce que Walé s'habiter pour ça il quoi. D'abord il m'a passé Walé ça lobina ndeti yo boshi. Abiso yo zo ka mutema mabetale yo. Tant na kenda ko sambele na hôpital aux alaraté. Ah, alors il a bateau baza la posa ko loba made wana. Mais bulukele ba problème ba lié sur na famille. Non. Parce que famille ba linga ba lié ye pour na bien na ye. Mais ba moni siko yo akosama ba molinge wana. Ba ko lié sous bien. Chic. La Bible dit, la Bible dit ceci. Et le je dois voir peur de la famille pourquoi? Je dois avoir peur. La Bible parle banini, comme ça maramu, il y a Robatama. Maramni na Robatama. Bible goûte le biso lingo sambela.
kota na ndako écoute botanga batama sambela bible écoute bien na prière kota na ndako na yo kanga ba porte sambela en prison Jean Moutaye ko yebisa batuke mutu moko zo sima na ngai ya wa lekinga katika ngacho atena ngosola no buyi tikanga buyi o tia ko dotanga point pour notre mitu tikanga na mituna o fina ngali bona tuna mituna te point tikio oh ça l'expo na otuna mituna ngana oza mituna na ba video ye nango merci nake musika na sil sergam na bano Jean-Baptiste ye moko aza na prison azo yoka makamu Jésus-Christ aza kati ya kosala ezo lekela ye ezo lekela na ye moko mutatinda ye mutaye avant Jésus ya ye mutazo crier na désert bondimela Jésus-Christ bondimela Nzambe botika vie mabe botika boy ti Jésus ye pona kozwa baptême na ye Jean-Baptiste azolo baza incapable ya kofongola balase ya sadal na ye aloba na bato azo ya lekinga mais aza na prison zo qu'est-ce que oya leki wana bandi ko sala makambo ye moko bandi ko troubler mutu na ye atindi ba disciple na ye bokende ko tu na ye Esaïe wana obietoze la mosusu c'est même lui-même Jean-Baptiste n'était pas sûr que mutozo sala makambo za mutunga na lobawana il pensait que une autre personne va encore venir Jésus a yebisa ba disciple na ye iboye bisanja obino bomoni Jésus n'a pas caché. Les aveugles retrouvent la vue. La Bible est tellement bonne. La Bible, tu as Bible. Ok. Sikoyo, toke musika te. Te, namoni ok nanga na. Te na ndia kisayoke. Te ok nanga musika. Kola kisama mazo sala. Na papa wana autaki na liwa, il a témoigné devant l'église, nenga zalaki déjà na coma akufaki. Et que a telemi pasteur a ebisie na yaki ko sambelelo. C'est pour dire que nenga sambela ko na sambela ko pamba. Asenga gata s'enfronter. Mais t'as là où là tu bien, aux abdos. Fais ça offrande. Mais t'es dit. Na wale ça passe. Dimte offrande. Asenga. Il est passé là. C'est offrande. Eh bah pasteur. Bon, si quoi tout le monde est là musu grave ko fuka mela pasteur. Nzamba lo bagi nini? Ba ko fuka mela kaga obe ye. Mais tout le monde mutu après qu'on peut savoir on a fukami toi malembe ngala oke papa na otu na mituna oyambi bata ba doctrine à lokuta bata doctrine mabe je vais te répondre pour te dire est-ce que ngala otu na mituna bato ba kotala ba yebi ngala otu na mituna yo répondre na mituna nanga est-ce que c'est normal? C'est normal, c'est tout à fait normal. Au petit soubassement, n'est pas na biso Roger Bakalubaka. Soubassement. Donc, est-ce que Moutawe ko fuka me la pasteur na place Nzambe? Tout le monde a fuka mi a pangusi sapato ya pasteur Walesa. Est-ce que c'est normal? Je vais te répondre. Oui, vas-y. Moutawe fuka me la pasteur na place Nzambe. Mais tout serviteur de Dieu mérite double honneur. La Bible le reconnaît. L'homme de Dieu mérite double honneur. Ouais, mais j'arrive. Koba. Po to ke na suka po ngani na suka yo le besoin de question bien. Te to mo ke na suka. Un homme de Dieu mérite double honneur. Tu vois, tout serviteur de Dieu, il a traité une alliance avec Dieu. Il a une mission que Dieu lui a confiée. Il représente Dieu. Il représente Dieu. Je te dis, tout serviteur de Dieu représente Dieu. C'est pourquoi il mérite double honneur. Mosala Nzambe nyonso azali représentant ya Nzambe objet tozomona sur place. C'est pourquoi chaque église Dieu place toujours un ange. Cet ange là azate ange oya alati ba sultana pembe nga ange yeté. Si c'est chic, c'est toi l'ange de l'église, c'est toi qui as toutes les directives que Dieu va te donner. Petit pour notre église, pourquoi nous les appelons pasteurs? Baza ba berger, ya biso ba brebis. Ye muto solo lina Nzambe, ye muto yebi vision, ye muto yebi lo Nzambe alobi na ye. Tuna mituna. Tuna suka. Moi de la fin na batu nyos ba retenir nini. Na mayenyo to sololi pour na pasteur Walesa, mutu ba na poto za besoin ko en contact na pasteur Walesa pour na ba prière au sa lo lengi nini. Topé ba oyo ba lingi ba église ba osalo. Ça la biso moi synthèse na mayenyo to sololi na Michel. Merci. Je commence par dire que Nazala na posa ko laksa batuga ma Nzamba sala na pasteur Walesa. Dieu fait de grandes choses avec son serviteur, comme ses papas ici les vidéos. Toujours là que ça bat parce que les gens ont la biso, peut-être qu'ils ont un coma, ils ont un point à kufa. Espoir ici là qui famille na ici là qui moi c'est na bana, bamona nita aza déjà ya kufa. Et nous venons te dire que voilà ce que Dieu a fait. Dieu est capable de donner la vie là où il y avait la mort.
Dieu donne la vie là où il y avait la mort. Dieu donne de l'espoir na mutu oh azala qui dessus déjà. Vous avez des problèmes qui vous tourmentent, n'hésitez pas. Le Dieu du ciel agit. Maïté, ça maïté, mouchoir. Tu vas ça la plupart ça ouais, plupart. Ah, d'accord. Tu sais, la chose la plus mauvaise est le système. Tu es serviteur de Dieu, Dieu peut te dire pour les maman oyo ça me de la maï pesaye amela. Mais ce qui est autres chaque jour maï bien huile d'onction chaque jour thé. Dieu n'est pas un système. Dieu est un multisystème. Oui, avec le poids mon abartimé pour mon asimira na miso afonga miso. Avec le monsieur azui ma belé atena loboko na so inaye. Atie poto na miso tinye sous na piscine ke sokola. Or, est-ce que Jésus a une capacité de le miso ne fongama? C'est pour faire voir aux gens que j'agis dans beaucoup de systèmes. Nous avons un multisystème. Nous avons la besoin d'un problème, vous êtes dépassé, vous avez là. Maladie. Il y a un nom que nous vous présentons, c'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ là, Jésus-Christ choisit toujours. Maintenant, là, il a choisi son serviteur, l'évangéliste Claude Kabounyouale, qui est son ambassadeur. Oui, l'ambassadeur de Christ. Pardon. Comment pardon? Comme la souka. Nazala nesengo makasi. Pardon. Attends, ouais, nous sommes à la fin. Nazala nesengo. Est-ce qu'il y a possibilité que tu ne peux passer au laisser mituna? Oui. Ou tu n'as passé au laisser mituna? Oui. Seulement tu bois imgola le cara télévision lobate. Heureusement il y a beaucoup de karaté. Pour les karason nzamba ibisel kamoroba. Tal. Alega loba chef de l'État. Nazo mona liwa. Tosamele lukanga tosamele bino botambola toke pi église il n'a pas azana arrogance lobby yatikal calme oyebi mutu azana nzambe aza calme alobi atikala jamais ko benga ça presque était na changer na modifier par rapport au lobaki non atikala kana o nzamba lobaka na ye toza corona tokomi na suka o topona osilisa alobi awa corona ake alata basak même yoshik natala yo yamba bat moko na benga kuto autrefois ko finga pasteur olesa otani na tokeka na ko fiya bazo sala critique écoute c'est là pardon tomi na suka wana débat mususu limisanga te débat mususu c'est numéro de téléphone natala mutu wana kaka oyo yambaka na télévision avanda zo finga pasteur olesa tolongola na zana poser otanga communauté so tolongola caméra boye otie kaka normal face à face boye c'est papa finga ngai comme mekate mais on peut se caméra peut se opportunité audace ya ko finga muto azana ba bokilo muto aleki bon aza mutu kaka parce que ça s'appelle mutu mais dans le rang social le respect existe le respect aussi est obligatoire parce que walesa na ngana lo baneli kama corona que à kota na zamba lata basaka kota ba mayanya on est sur la terre est-ce corona la monde goto attends je te dis allo bagani ouais kasi allo bagani yo yebi pasa na salvani wana wazanga un prophète en a raison donc qu'est-ce que tu là jamais na beta nzambe maboko pardon tokomi na suka chic un prophète on le reconnaît lorsqu'il donne un message ça s'accomplit alors baka corona zo boma batu na monde ya lo binzamba yebisinga corona za dépouiller to revivre nango loko la malaria na typhoïde na période wana lelo voilà, merci beaucoup. Et puis mituna est bien. Ah d'accord. On mituna na s'appelle dans ma case plus 243 85 42 53 682 plus 243 85 42 53 682. Ça peut au balade. Hein papa. Où t'as mon pasteur Mounene ni tu pasteur Walesa. Ça peut être alliance ça Moussa. Pour on s'appelle ça nani. Ah. Où me le voir pasteur Moïse Mbi. Tu kana pour on s'appelle ça nani. Ah, t'es tout tigara. Mais non ba beaucoup de sabatu. Mais ça sabatu ma. Tu aurais pu au divorcer. Ah, ba to yebité. C'est ça que je dis. Bon, ma benani na tu nga ça peut. Ya on a lobby hein. L'église va fille va tourner belo mon pas monter l'église wana. On a autres dans chic. Kobala. Faut kobala pour on s'appelle ça nani. Ah, depuis pardon. Non, on a autour na mitona to na suka.
Tomi na soki émission. Merci na ndenge ndima invitation à biso. C'est un plaisir. Voilà, merci beaucoup. Yamba la sokate. Koki ma bisoté. Non, ça chez biso c'est ma maison. OK. Et puis ngana, et puis R mon aki ma bino pourquoi? Parce que vous le rappelez R moko batu ba ya ko sa batu. Ba professeur. Mais chaîne commerciale. Aider les enfants de Dieu, bazana ba problème. Ba na nzambe o ba ota la biso ba mo ba yebi ke o ya muta lukuta. Non, aider les enfants de Dieu. Non, biso to Lexa. Hormis ça. Est-ce que tu sais Dieu que te voit, tu contribues, on doit contribuer pe na baramwebe. Je sais. On doit contribuer. Mais Dieu te compte comment? Est-ce que yebi ke? Na yo, mo solo. Na lobi. Na bien. Brother, équipe na bino mo bimba. Nzambe zo mona bino ke bozo contribuer na destruction ba na nzambe. Bato bazo kosa. On comprend maman lo bateka. Totika la biso. Totika. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens chaîne commerciale 1. Est-ce que yebi ke nos chaînes il y a une chaîne chrétienne. Mais des gens. C'est une chaîne chrétienne. Ça moni mutalekiawa, mutalekiawa. Na yebi ke ko ça un plus na peuple de Dieu. Bane wana ni to na émission. Non, si c'est émission. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, on est à la fin de cette grande émission Police de Stars. Un grand merci à tous nos abonnés de chez Émission Télévision. 142 000 abonnés, 143 000. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont dit pendant que merci Nabino Nebonima pour s'abonner à Wana chez Émission Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à notre sponsor. Il y a les Arabes qui sont Jésus Christ. Il est sponsor numéro 1 à Chebiso Télévision. Merci Mingipe na Maman Emily Setimaïnga moi Sinzambe depuis Canada na Lolenge au soutenir papa Seringa na 6 émissions. Ah Nzambe nanga. Voilà. Merci Mingi na Maman Emily Setimaïnga moi Sinzambe depuis Canada na Pession Mbote. Merci pe na Maman Nabiso. Hein, Maman Nabiso Laura donc boutique Miss Lo boutique na Pession Mbote sera aux amis depuis France. Babi désormais Miss Lo boutique on là ta chemise à bien bouiller pour reprendre la chemise moi bien taille qui togo il y a na boutique Miss Lo de maman na biso nzamba pambola yona ndenge okanisi ko là ça ba congolais. Merci mingi pe na ndeko Chris pour la prise de vue, merci na Denis Mosolo Elias du côté réalisation et montage pendant voilà ndi na pesi mo sinanga mbote suki za zongi te to kutana Lidi Mukadi bye bye. Chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.